alléluia. Amen. Bandeko alléluia. Lelo na lobi église na biso esili kaka lelo. En tout cas boyoki bongo lo ndenge nini mondimi na biso CPI. Auti ko pesela. Ko pesela bino vraiment ke ba gaga musuni. Oye kozala na kombo ya église. Na yango wana tangu na belela ka molimo ya papa na ngai Jean Paul Mayata de la foi. Wana ekozala église toli felo. Tangu wana tokomona elondi ya mondimi Bianca mondimi seka nanu. Seka nanu. Arriva Bianca de l'église. Parce que bakosimba ye na njuta. Yo nazomona neti basimbi yo na njuta. Tangu tokomona ekoteli ya CPI kasi na casquette mususu bandeko na ngai. Alléluia wana bokoyamba église toli felo. Bagaga musuni ekozala bongo na kati ya haute basile ainsi que na matière de famille botani. Amen. Au moins que Vincent oya ko sala yaki nango apusaki bango po bazo moya osaka na bango. Intéressant. Te réconciliation place wana nga na moni ote même pas un an. Même pas un an. Bandele lokwana. Na lobby. D'accord ça tala ki. Na bella. Azaki na rôle. Voilà. Ya abeti des tableaux nemo vite fait. Voilà, allez. Mais ce qu'on a SB, Azaki na rôle. Il faut faire meilleur avantage à métier. Ah. Et temps. Quand jouer moi ça mbali na mtu kwa sila faut chama yele. Ah mukolo. Faut jouer na nenga ki mukolo. Yo lali. Après tu vas le babotala ka oui. Totala rako. Toi va journaliste faut totala. Voilà. Tu vas analyser ndé. Merci. D'accord, ça faut là tout droit. Si la yete le mener na sima, en contempler beauté na lali. Et puis si là ça la vraie na bandeko na ye. Atika au lieu au fouli. Au lieu au fouli. Et puis azotsaba na batu na danger. Et chose grave. Obi kota la et là on tendance à bien parquer la costa tant au samba ko bisanga nini. Olingaka sila wana te. Voilà. Obi sila va très maligne. Makasi. Asimbi si d'accord ça touche moko pas tali soke olobaka na batu SB. Na d'accord ça na ko tournaka na SBT. Touche. So za sage. Moni place au sandi bisanda na soko liango uzaka mbwa. Yango moni lelo d'accord ça mi benga ka biso kinga na tourner na SB na mbwa si la mala kisi ke d'accord ça wa mbwa. Mis de tendresse. Là où ta maman a saigné pour te mettre au monde. D'accord, en français. Là où ta maman a saigné pour te mettre au monde. Maman peut-être a pris de déchirure. À cause de toi. Et aujourd'hui, maman, elle t'a cité. À côté des parties les plus mignons. Les parties les plus sensibles. Sensibles. Moni personnalité montre et la personnalité montre. Ok. Biso papa elle quoi a joué na S bien. A joué na Bellart. Au moins biso place de saler critique. Au moins biso place de jouer papa elle quoi il veut jouer té papa elle combo na beauté. Ne connais belle va bien ya pesa ça nous ça na ni. Bianca autour papa elle a tourné kuna. Voilà. Thérèse a tourné kuna. A mon ande ba ofinga da Costa. A mon Thérèse a mon kolo na ba te bele ba tourner na SB. Démarche nini au sala. Voilà. Po
bazobanga po bango bazanga na monopole ya kofinga po mida ya kotalisa biso sila ye moko akoka biso te eza eloko asika te po sila alobaki akokoka komaîtrise bango te ma ok azotia nde carrière ne en danger po ya kolobaki okokoka komaîtrise bango te puis bango baye koconfirme ke okokaka biso te ça dit beaucoup ebebisa déjà image il y a structure na ye ndenge aza nango très bien namoni mosala nyonso Vincent azosala ekosalama ezokende ndeti en vain Dakosa mama fingami mama fingami mama oteka mapa pona yo Dakosa ok non tourne ba famille oui si la c'est ma chère belle-fille c'est ma chère lelo babosani te bayebi susu te ke Dakosa autotika autosala empreinte na SB Dakosa auti kolamusa SB po SB ekufaki c'est grâce à Dakosa SB zongi. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Haute Bascule et na émission na yango vous avez droit de savoir oezo kamama bongo et pas inanga ilelo chacha moi la souka basumi songi autrement dit IGF de tout. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance aux akalango na kati ya ba chaîne biso Haute Bascule pe na matière de famille Libota News et merci à notre manager le plus intelligent qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas, que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille et pourquoi pas à notre CPI de la presse Darling Love, notre coordonnatrice, il y a Katia HB. Voilà donc Aza déjà à Nabiso Nabando et Bisabino qui Azala qui n'a moins petit déplacement parce que à Katia HB tous à la car focaliser na eloko mon côté. Mais avant tout d'abord on appelle ça Maloba na ba invité na nga eloko parce que tous a bongo misa tuna Katia plateau ndeka bo misa là vraiment entre trois en tout cas tous a na lisusu lelo pona ko talisa pona ko solo la mai oyo matali na ko loba sujet te kasi to ko découvrir yango tango na kopesa bango maloba et tango ba ko zongisela ngai nde par là to ko découvrir sujet na biso ya lelo. Merci beaucoup na mandeko nyonso obolanda ka biso en tout cas biso peto lingara bino tellement makasi. Merci na ba base nyonso ya Londres ya États-Unis ya Ukraine en tout cas bozana tellement ebelé na moni ba bazo déclarer bozo ba kaba komo batu nsusu ceux qui tobi to ba kombo na bino nyonso bandeko na ngai to ko risquer na temps et kata. Donc mon appena exopena lobi ke ekoki to suki kana mabanga to sololi eloko oyo to lingaki to solola te biso misatu nde na bande ko lubalelo nazana bien kazanga na sape bongo na Darling Love CPI de la presse. Donc loko la plateau na biso ezalaka ouvert, je pense que bozo mona bango déjà le lenge nini oyo bazali. En tout cas prenez vos positions parce que ça va barder avec notre sujet na émission na biso ya lelo na invité sur no bandana na binomi bali Darling Love, bonjour. Bonjour Chacha, moi la souka basongi songi. Bonjour na baladinyon soya Haute Bascule. Bonjour spécial na Papa Tigre. Mbotebele na Poutine de l'écriture, Madame Belleville. Mbotebele na Ornella Mawanga. Moi si à Matama Bitine Patami Bunga na Ornella Mawanga. En tout cas. Bonjour na Bianca Zanga Otozana na plateau. Bonjour Nayo, Chacha Lissous. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Bianca. En tout cas, quand on a ma belle, on peut dire bonjour. Otoni Makasi. Makasi. Oh, bonjour. Bonjour. Chacha. Bonjour Jeff. Bonjour Darling Love. Bonjour. Bonjour na Papa Tigre, notre manager. Et bonjour na Poutine de l'écriture. Et bonjour dans ma base d'union, surtout vraiment. Bonjour dans Exo. Bonjour dans ma tournée, surtout dans Sepéla en Abisso. Voilà. Voilà, donc bonjour Nabino Boki, bonjour dans Paris à Bianca. En tout cas, bonjour, on est bimina douceur, Bianca, pas de problème, on a. Dans tu musique. To consommer film na biso ezabongo disruption moment na kati ya Belleville TV o ezabongo na français les moments
Eh Seigneur Jésus, non le bango donc en français ça vraiment pas tout temps mon en anglais vraiment et que ça vraiment les moments de difficiles, les moments de perturbation. Oui, ça en français les moments de perturbation voilà. Donc tout consommer en gros total là tout qui ne peut na kati ya Candistar ma coco a commis coquette ça a commis en tout cas écriture na eza na kati ya Candistar tout moni bongo les apparences tout qui est vraiment total à total sous le beau que ça vraiment kitoko makasto qui ne balama na sujet na biso ya lelo tous la maman droit au but moni bongo likambu ya ba comédien ya ba artiste comédien makambo ndenge zokendela ba makambo nyonso oyo bimaka concernant ba artiste comédien izala kaka mingi na ngambu ya SB mais pendant que si là azapena batu oyo azalaka na bango ba conseillaka ye tant bota le loko ya bongo ndesi makambo ebimi awa ya tonton na biso da Costa ebimi lipeka rakuna ba précaution nino bazwaka pona ba communicateur wana ba journaliste wana ba chroniqueur wana na ba chroniqueuse wana to me kempe ko analyser yango. Merci beaucoup Chacha IGF. Premièrement, on a likambu ya affaire ya Da Costa na tendresse. Nga na ozonga sima na maloba Vincent. Voilà. Vincent ayaki na eloko mongo réconciliation entre Sila na bandeko na ye. Voilà. O banda manqué. Très bien. Parce que ba prendre ya bandeko ne banda ko manqué. Makasi voilà. Sikoyo, wa kotala ba zongisi batu wana ba ye kocha ba prince na bango na SB tomoni tolali tolamuki tendresse di binga ye aye mobimba et puis ko ya o tendresse aye di bing aye azo yangana makasi obi ka o yangana ngo kitoko et puis a trop sire Vincent Salini. En tout cas. Parce que awa biso to lobelela ba valeur ya ba comédien o lelo o ekiti. Ba comédien ba mikiti si premièrement valeur na bango moko. OK. Sans que bon comment lelo tango loba ke mesure nini ba ozwa na ba journaliste. Ba journaliste te quand tu te respectes pas, tu te laisses ba sakana na yo, ba bafouer réputation na yo. OK. Et puis to repakolo ango. Oui, parce que journaliste azara wana azu information azu balola ngo azu kalamba ngo pesa na public. Parce que yo soko za sagité, ba ko sakana na yo. Très bien. Ozomona na problème ya Da Costa. Na lobaka avant, il y a de vidéos eza na lobaka ke tozo sepela boke ko tia loboko sila za mwana mboka. Soka kei libanda mboka otambola na drapeau RDC aoloba c'est l'RDC qui gagne, hein, pour moi. Et ça bien, bon ça lisa bande ko na biso. Et bongo sikoyo. Na lelo oyo ndenge mahamwe komeleli. Omoni ke Vincent oyo ayako sala, yaki nango apusaki bango. Po bazo moya osaka na bango. Intéressant hein. Te réconciliation place wana na moni ote même pas un an. Même pas un an. Pas 9 mois. Soto ketala film o Da Costa tournaki o inani Vincent bengisaki ye Da Costa zaki surpris. Ya koyeba ke film eza esila te. Voilà. To calculer na ka place wana. Je crois que ça va 3 mois ou 2 mois. Même pas 6 mois. 6 mois kuna ekokite. Parce que o esami oni. Démarche nini o Vincent asali o ayeko aider. Est-ce que démarche au Vincent Sali et ça là kaka po ayako booster ba vie aussi la bande ko manquer parce que si la un problème à ba vie ba vidéo ba no tala ma bisouté vraiment au moins place wana Chacha yango place wana ngana koloba ba condamner nanu te ba journaliste et puis ngana côté la bangote mais na zota non ba effet ozo salama entre non bango batu oyo mahambozo salamela bango. Bien kazanga na likambo oyo ndenge tozo kendela. Je pense que yo kende na banda ki question na ngeza ki na ibandeli. Na ndenge likambo oyo ezo kendela.
Moni personnalité monto. Et la personnalité monto. Ok. Biso papa elle quoi a joué na S bien. A joué na Bellart. Au moins biso place to saler critique. Au moins biso place to jouer papa elle quoi il jouer té papa elle ko na beauté. Ne connaît belle va bien ya pesa sali musana na ni. Et là biso ni tout peut na ngoposa yango wana. Papa Serge pas longo na Bellart que jouer pe na S ba respecter pe. Mais le lot autour le Bellart la réputation ya ba. Yango la dit oui, yango la zawana. OK. Maman toi elle est na SB. A ka jouer. Après 2 jours après 2 jours les mêmes jours ba do finga maman ba do finga belle vie. Maman toi la kokaka ngota bo finga ngam na kendo jouer kona. Vincent zui vidéo ya maman étoile wa saki filme a Longoli. Boni ya dakosa ba ko longola. Polycamo Vincent otesa biso réconciliation. Ya sila na ba comédien. Mais lelo ba bosani te ba yebi susu te ke dakosa autotika auto sala empreinte na SB. Dakosa autoko la musa SB. Pour SB Koufaki. C'est grâce à Dakosa SB Zongi. Bartiste bazawana tellement ebele ba msuku bazala ki wana. Bazawana Zela. Bazawana bazwa ba trophée mais ba pesi le meilleur côté Dakosa pesi. OK, avancez. Ozomona, bazana bango ba bana bango ba jouer na bango, mais Dakosa meilleur. Possible à que le réconciliation na Dakosa parce que à Santaï que et l'on mongo ezange pa nanga c'était Dakosa. Ce qu'on le ba finga Dakosa Vincent na si la mesure ni ba ozwa. Est-ce qu'on l'a dit à propos il y a tendresse n'engaza parce que ça trop sur n'engazo loba quelque part total en départ et d'autres n'a dire naie ezala ki ke soki ba beba naka ezala rapona sila et lelo yo bazongani ayebisi bangote eloko temba moka ba moni ebwe d'accord satan waye ayekotalisa valeur ya baktoke malembe ayekotalisa valeur ya ba comédien qui na bandina ebande poto za na compréhension valeur ya ba comédien na biso ezokita parce que lelo oyo bafingi wana valeur na bango lokola ba artiste ezokita eza lisusu zela valeur na bango ba eza faute ya ba communicateur to faute na bango yango tozoloba na vana biloko be faut expliquer ba meloman ba comprendre d'accord ça déplorer que valeur na bango et ezalate voilà pendant tout ce temps d'accord ça jouer na Bellart production ba fini d'accord sa place ni avancer te avancer te ba fini d'accord sa place ni en soi boye moko d'accord sa mi yeba kite question ale ki na SB wa finanga yé moko d'accord sa ebite que la na compte à rendre déjà na tendresse na mida avant na nous a tourner a autant ça film moko na SB mida ko fika le même jour à ça le film wana vet même ba sele bi sa finga mida tumba d'accord ça d'accord c'est bon ami tala quitté et ça ka sentiment que non lexa bango kuna toni ozobosa na yemo ke naza na réputation na nga et puis naza na ba belle famille na nga d'accord so balo sali 3 mois de mariage 6 mois te liba de 4 ans pour na ba communicateur ya sila comment ba communicateur ya sila ba yeba ki ndeni ke d'accord ça pesa ka sila invitation te. En tout cas, elle tient moi pose ces pays par rapport à ça. Par rapport à Makambo Nyonso, omoni ndengo zoloba mesure ya kozwa ndeto oloba la na sujet na biso. Mesure ozwa ba comédien bango na bango fo bazwa. Si bango moko non d'abord. Chacha muta mi bundelo te de yo mi bundele. Très bien. On comprend. Très bien. On a des fois mo bonanzo pourquoi ba toi ko ça ba chirurgie. Na bon ça défaut mo boy o esala nga ke na mi mona ke na bien te Voilà. et ça ndenge mona bango il faut ba soigner ba réputation na bango il faut ba soigner vie artistique na bango ba mitia na po ya ba star
tant que bazo mi tchana ba po ba star te yango wana bazo poya na ba marambo au moins je ne crois pas d'Acosta sera zali na manager qui ne Vincent a contacté kayewana ba e pena na mukanda na bango pena bo normal solo na manager na bureau mo bo d'Acosta pena sala bureau na bien là je ne pense pas ba bêtise o linga o lekana que oui, pourquoi? D'accord, ça n'a d'abord protection na liboso. Vie à maramo et lesquels là il y a un communicateur assis là. Très bien. Alinga retomber les lots. Comment les années baso et ba valeur na bangote. Pécha na sala ka loko na théâtre. Batu ba mona pécha na aza orgueilleuse. Aza nemo ba sala ku campagne na mabe. Bo benga ka yete. Soki bo bengi ye. Akoye soki so la na manager caché na. Mais ok c'est normal. Et ça moyen à se protéger. Et ça n'est pas mais au coco un avocat non avocat na yo. Ozo mona. Dans dossier on dit que oza sous protection et loko moroboy. Au moni yango miso to moni que ba film oh le fait comme na ba contrat. Parce que contrat ils a respecté. Chercha yo za contrat non ah. Songa na osa likamo boza or maramo yo signara. Oko kolenga pe procès. Voilà. So na comme malmené on a ba façon mo boy. O moni ke ba star na biso ba ko koma na niveau wana ti. Eza po na bongo. Siko pourquoi na lobi bango moko fo ba mi bundela. Ba comédien o ba tournaka. Bien ka utolo ba pa elko. A tourna kuna. Voilà. Teresia a tourna kuna a mona nde ba ofinga d'Acosta. Amone, Teresa mukolo na bato bele bato na SB. Démarche nini osala. Voilà. Po bazo banga po bango bazanga na monopole ya kofinga. Po mi da ya ko talisa biso sila ye moko koka biso te. Eza loko sikate mo sila lobaki a ko maîtriser bango te. Voilà. Ma ok, azo tiande carrière né en danger. Quoi que le bac ko maîtriser bango te puis bango ba ko confirmer que okoka biso te. Ça dit beaucoup. Et bien ça déjà image. Il y a stritir na endenga zana. Très bien. Na moni musala no so Vincent zok sala et ko sala ma ezo ke ndet en vain. Et que n'est pas il monte oui et au tourner la rond. Et la progression ta. Progression exacte. Parce que tant que bazo sala na ba artiste mo. Bino ba ko ka réconciliation mais ba tuna bino baza ko kende ko bafouer sous ba réputation na bango. À quoi bon? O moni lelo oyo na nyonso ndenge salama. Soto ke na ndenga 12. Ngape ana so la pembe. Si la emonta tinita Andres. Ah. Botika ko loba boy makamine boy. CPI merci. Yango moni nga na ozongi so CPI pardon. Yango moni nga na ozongi sa bino. Yango moni na zongi si yo comment les journalistes ya sila ba yeba ki ngondenge nini ke d'accord ça pesi sila invitation te et puis to zongi na makambo jita a solo ni na sila na privé que na ko tourner te par rapport na oluka ndaku lobi na ba mi de ba ofinga jita na yebise ba et là on a mis lobi et ça makambo ya so eza sila ye moko mutu azo pousser loin. Soto zongi na ba dire sortie médiatique ya d'Acosta. To lobi to analyser mukolo lo ba bazaki na tournage de jour na Bella na SB. Au moni ba vidéo tout Vincent zo filmer fotali sila ki na ponete. Malgré sila ndo sa matalana. Na sala matalana na ponete. Azaye osilika. Amone lokola d'Acosta beta ki na bonga ba. Au bandeli kuna. Ça de la lumière du jour et qui déjà. Oyo souk c'est le pananga. En tout cas. Mais ce qu'on ils ont dépendre. Na ba rôle oyo d'Acosta linga ka jouer. Et pas belle vie pour ba rôle ils en ont pas vite fait. Voilà. Ozo mona. Ayi que ah ne na beta moi des tableaux na nga mon boye. Non les cas. Mais tableau pena y a avantage à métier d'Acosta ça non fa la scène non pas lombe meraya nyo son avantage à métier vous comprendre et non soyez temps CPI au cassite CPI avantage à métier et ça le moment bakenda na malé bandele lokwana na lobby d'Acosta talaki na Bella azaki na rôle voilà ya
abeti des tableaux nemo vite fait. Voilà, accueilli. Mais est-ce qu'on a SB avec qui un rôle? Il faut que mère ait avantage à métier. Ah. Et moi, temps. Omoni. Yanga bendengonga. Yanga bendengonga. Kuna fona ke. Il faut chama yele, ça ni kamba chama yele. Ko jouer moi ça mbali na mutu kwa sila, faut chama yele. Ah mukolo, faut jouer na nenga ki mukolo. Yo lali. Après tu parles babotala ka oui. Total rako. Toi ba journaliste faut total. Voilà. Faut analyser ndé. Merci. D'accord, ça faut là tout droit. Si la ya télémené na sima, à contempler beauté na lali. Elle comme vite fait, il faut tirer la main, il faut dire romantique. Comment est bon maintenant quand on dit ça romantique quoi? Il faut pas dire ça mon film je sais pas ce titre non les amis. Qu'il a ignoré ça voilà. Et puis avantage à métier. Il faut ça quand ma peau quoi. C'est dans moi ma peau. Et température qui tu connais là quoi et là quoi ça ma bé. Au moins hypocrisie au balade ça mon tout mort. Si la vraie hypocrite. Ah. Oui. Mais tu vois, tu as tendresse n'est pas danger. Parce que tendresse, ça n'est plus loin. Ok. Injure publique. Bah, fini maman d'Acosta. Tu n'as qu'à t'habiller. Vraiment, vraiment. Mais d'Acosta, il y a autant de sabiso. Mukolo, mutako, fini la maman. Mukolo, na toye ban. Parce que maman a une valeur. Vraiment. Moi si ba sakana te yo so mona mutali boma akati bilamba ya moi so mona ba maman ne so ba na maputa ba ba zipika. Mais moi mobali ya liboma ta otambola bo muto ta la zate voilà. Bolu moi maman ezaka somo. Mais d'accord ça loba que soki ba fingeli e maman na ye. So ba les abaku ba ke plus loin ba fingi maman na ye puis ba fingi na nzoto maman na ye. Oh eza que d'accord ça mona ngote mais ba la kisi e pe ya que to fingi ngo nengeza. Donc, on va expliquer notre maman d'Acosta. En tout cas. Si on va plus loin, on va bangiter parce que ça va gire moi ya makas bakangela. Bakangela ngo. Na éviter bakate lango combien de temps en prison. Moi te que si la gens. Bakate lango premièrement quatre lango combien d'années parce que ce que ça mois plutôt. Oui, ce que ça non et ils ont ni un jour public il y a 6 mois. Il faut consommer vraiment 6 mois na yo. Si au moins le moment na loba que si la za derrière ma campagne tout ya gola ya finga belvin tota maman na ye. A finga belvin tota belvie. Ba ça ya gola ni. Ya gola ke kuza sadika intime. Ozomona au moins ni pe que er mo pe l'état na biso pe er mo be fa beta pe makambo ka ba pesi mutu tant de mois à consommer tant de mois peut-être sont à libérer à côté ma ta va propos tendance na ngo pona maman d'Acosta chacha kota la soto ke ili soto analyser na likambo Vincent sala une négociation voilà. Oui, que d'Acosta au ticket à jouer na bela tête au monde on jouer dessous. Vraiment. Ce que tu comprends au moins côté côté ça d'Acosta na sila na troublé moi. Et quand ça fait sous Vincent na sila na troublé. Parce que Vincent ça ma casse. Voilà. Il y a qu'on réconcilier. Oh déjà beau maki. Et loko eza susute na ye ko bandela ko balola mabele ko lonela ye po ebota. Bango moko ba oloba ke tozo reconnaître que Vincent sali makasi ba film na biso talama. Na ko ke na biso bongote. En tout cas, elobi nini? C'est que Vincent a sali sa sila makamu oyo eza po ya sila te. Eza na po ya sila te. Moi te quelque part et loko na bango wana union na bango wana eza vrai. Pour si réellement réconciliation est d'accord ça ghetto il est volontairement il y a volontaire si là et le cas par Vincent et le caté et le cas mon direct et le cas par Vincent et le cas malama pas si là aussi la pas copo si la pas à mutu à comprendre un peu à rappeler peu bango est-ce que tant fait ça benga bino bon on a ngasi na tomba la téléphone benga bino pour si la bloquer ma top. Et ça c'est tozana yo boye na kati o muke nani Bianca tozana o boye exona obengo po ya musala
Ngana ignorer to na ignorer te. Vous avez ignoré. Ah, Ozala, merci ozala. CPI, je m'en fous, hein. Soko yepe boy te to beba ni supo na deuxième et exona benga ko mona nga bimi ce téléphone na benga yo eza loko aussi là jouer yango na bibi ba comédien bango mo fuba sa mayele ba journaliste wana ba osaka ka makambu oyo si la otinga bango et puis ba la tisi biso que si la koka ka bango te nenga pe bango ba osa pona ba intérêt ba chaîne na bango ba obundela ba chaîne na bango yango mo loko morbo onga na to pese exemple mo typique par rapport que ndenge mi dabi si la akoka gérer biso ba fan te yango na tsaki yo Robino Mundibu na fali pupa ba wario to ba laila Robino finga Robino mais fali tanga lobi ka tout le monde focus motika Robino za kimia comme yesa nga wario na finga Robino. Ce que boni boy si réellement si réellement réconciliation ya d'accord ça na si là ezala ki na motema mobimba si là on a perdre d'accord ça te pour na tendance na mida ba porter rien la vie na mais ce qui si la zone nima ba finga d'accord ça banda le même jour aussi là on d'accord ça joie qui avant que dans le premier voyage à Londres vivette même ba vendre na kita finga d'accord ça mida ya finga da costa ele kaka boy et da costa uti voyage à lisusu ba fingi o basangisi na pauvre mubange ya mama na ye innocent oyo aleka na TVT sortie médiatique ni no moni comme il a fait na kiti ba sala ngote likolo na ngoto moni ba comédien misusu bazo sala ba sortie médiatique pour na ko s'attaquer na da costa concernant vidéo na ye ndinga lobaki ke azalaki vraiment na posa ya ko jouer na papa Elombe zaka désir na ya mikolo nyonso et puis abondelaki belle vie pona atai même scène na papa Elombe et tombaki pe le même jour ango bazaki na tournage de côté wana de babandaki de ko jouer na papa Elombe balobi ke ba comédien mususu balobi ke Dacosta za hypocrite na bimisi na ba vidéo kota bande ya ko pesa même ba valeur na bango omoni lelo oyo ni Dacosta ni ba comédien mususu ngana côté là te voilà tout le monde est hypocrite. OK. Moni muntu alobango alobango pona ye OK mais kanga bango nyonso hypocrisie o bango bazola kisa lelo oyo bazana nou vrai te bango moko voilà ozo comprendre parce que esika oyo réputation nanga respect nanga eza danger na ko tia lokolo te vraiment merci omoni ba comédien oh peut-être bazoya ko salela Dacosta msusu bazoa chance à rejouer na Belarte na SBT vraiment très bien ba poussa bango te très bien parce que ba compte à rendre ba komo ya nango yo kenda kunati biso yo lingi biso to sani oliya bambongo ba ya pe ba otumbati yango mona ite ba olingana te bango na bango likama munene salami awa accusation grave voilà oyo etikali lelo na mitu ya batu etikatami na ba page voilà oyo kotikala génération ba oyeba ke Bellevue atindaka batiela atindaka Gingo batiela Jérémy Poison atindaka décor atiela Jérémy Poison démarche nini ba comédien basali kobana no na ye moko yala comment nani papa Masum démarche ni papa Masum asali oxygène démarche ni asali avant ba kozwa mesure il faut bazwa non mesure na ba comédien bango moko très bien il faut bazwa temps ya côté ya ba comédien baza pe na po ya ba star ba mi mona ke sanga bango ba vivre te musala esala mate so do comme mi mona na niveau wana moto ko ke liboso sans que muta respecter yo yango moni sila au sakana d'esprit na bango. OK. S'il a étudié ba comédien moko na moko. Ko bana jouer le nene loko la Teresia. Comment tenir au sakana? Au sakana esprit. Mutu musaka au sakana bo ete atine ko yo. Zoba. Ola ti mabete. Mais autant yango wana eloko toko ko loba na sujet ya Dacosta ezaki
amemaka charge na ye oyo nga na koloba amema nkolo kolemba te asime epuis sila azala vrai na bandeko na ye atika olie ofuli epuis azotia bana bato na danger et chose grave obi kotala elo mo tendance abina parquet na costa tanto samba ko bisanga nini olingaka sila wana te obi sila za très maline makasi asimbisi da costa touche moko pa tali soke olobaka na bato SB nga da costa na kotournaka na SB te touche so za sage omoni place osandi bisanja na soko liango ozaka mbwa yango moni lelo dakosa mibengaka bisoki nga na tourne na SB na mbwa sila malakisi eke dakosa wa mbwa likambo nene boye mais oui nyonso neti ngani naza boye naloba ngo ke famille libota ou rien nakufa lelo nalamuka lobi famille libota belva bengana nga te nasilami na ndako na biso famille libota ozomona mokono okoma abakuk na mbwa siko video kobombela ngango yango longo nakosa si nasali dakosa abimisi tendresse parce que ezalaka mpe kana émission ya tendresse oyo dakosa lobaka ke ngai soki na tourne na SB bobenganga mbwa kaka tendresse moto ayaka epusaka dakosa akanisa tendresse kaka tendresse moto aye korapele susu biso dakosa na panko olobaki nini yango moni lelo sila bimisi dakosa mbwa et puis basukisi ye donc bazeli oyaki premier épisode deuxième épisode voilà ngam ko muto fingelanga mama nanga bafinge mama vraiment parce que tozo tota réaction dakosa place bafingi mama dakosa babeti mama ai bunda tozo siko to mwa bituma dakosa muto obundela muninga zate okwa assumer responsabilité na yo moko na nenga mabete na nenga bien dakosa to mwana ngo atana ba théâtre babeti mama oyande nini kili bombe makasi toko zela to mona dako ya kanganga na gauche akanganga na droite koza somo yango batu na ngala ba commentaire na sengisi bino pona nini biso tozo esko totala réaction dakosa babeti bafingi mama eloko dakosa alobaki abi vide nga mobimba pauvre mama nateka mapa mpona obi ngai mama dakosa ntongo mama nanga Cécile bafuta elpa mona na mama dakosa apesi mbote place aza bandali ozomona okoti ndeti wenjana ya nini ya baluba nga nayebi mpona mama dakosa très bien place bavandaka en tout cas bandeko balandi toko mama wateka mapa mpo dakosa tanga mama ateka mapa opo dakosa zanenga za bongo bafingi mama na dakosa tozela te dakosa foya tokotele ndeni mpo otourne na SB foya ata na ndenge ya bela te ndenge ya bela tokoteli mona makama ya bela te bela eza analyse normale bela eza te parce que dakosa faut assumer responsabilité na ye eza analyse to osasiba makambo ezoleka na mambo ya théâtre démarche ni mikolo ya théâtre yala oxygène tozoza bamesure ngonga oza mesure yango ayebisaka biso na CPI soki journaliste afiki comédien babona biso parquet bongo soki comédien abenganga même problématique atraité problématique tozozelo ya oxygène bafingi mama dakosa foya dakosa mama fingami tokomi na suka bandeko balandi tozorapeleka dakosa mama fingami na desanonce ko mama fingami mpe bafingi mama mpe baparti pamba te esika dakosa bimela asimbi kotoyo na bapoint faible na tonton dako ndenge nini ye akolela ye
En tout cas, Bandeko Balandi, ça n'est fini pour aujourd'hui. D'accord, ça maman fingami. Maman fingami. Maman était comme mapa. Pour na yo d'Acosta. Ah ok, nous tourner. Ba famille. Oui. Si là c'est ma chère. Belle-fille c'est ma chère. Pour na lelo tosuki Bandeko Balandi ba retenir. Bandeko Balandi ba retenir na likambu ya d'Acosta faut assumer. OK. Faut assumer les responsabilités na ye tant on dit mais ko tourner na sata Babylone kuna ba diminaka. Kuna dimining. Pantalon ta ingimi. Silip fibalas. Ya ba fibio. De quoi fiba kyoko. Bien kazanga. Ya. Ba retenir d'accord sa maman fingami. D'accord. Mama fingami. Bami de bakangi mama na nzuta. D'accord, tomona mama fingami na kata nzuta. D'accord ça. Kotika te. Kotika mama te. On ne touche pas le côté de maman. Mais mis de tendresse. On a touché à maman à saigner. Pour te mettre au monde. D'accord, en français. Là où ta maman a saigné pour te mettre au monde. Maman peut-être a pris de déchirure. À cause de toi. Et aujourd'hui, maman, elle t'a incité. À côté des parties les plus mignons. Les parties les plus sensibles. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. En tout cas, merci de m'attenir sur Bolandi Bisso, Bambote na Bino. En tout cas, Bambote na Bino et puis vraiment. Nakati ya Hot Baski, nakati ya Mature de Famille Bota News. Tengali nga foto suki sana news na suka. Mature de Famille Bota News. Voilà. Bon na bagageza po gage ya musuni. Ya musuni ya elephant. Yo musa nzambe. Biakazanga. Wana makomi na ngai. Likamnene boy. Sepe yo poko ngokoma. Ingaye. On te bali mama pas belle. Oh, na pas belle. Sepe yo ngokoma. Oh, na koma nana buzoba Deborah. Ezali. Oh. Na koma. Na sepe yo zokoma bongo mama. Na sumuki ponga mnaza présentation. Sosa chiba uchi binji. Kota wana. Yo pe kaka. Chiba uchi binji. Oh, basa ba ya ba kima ba liata. Baba kamara nchuta. Bon, moi c'est bagay na musuni kala te ko ya vraiment na CP sabi. Mo de bazo ki tribunal. Vraiment yo moko ba normo na vraiment. Na ndenge mo boye na zawa na biakaza na zawa na. En tout cas, silauka. Gaga église. Mettez solo moi église bandimi. Bandeko alléluia. Amen. Bandeko alléluia. Lelo na lobi église na biso esili kaka lelo. En tout cas boyoki bongo lo ndenge nini monzimi na biso CPI. Auti ko pesela. Kopesela bino vraiment ke ba gaga musuni. Oye kozala na kombo ya église. Na yango wana tangu na belela ka molimo ya papa na ngai Jean Paul Mayata de la foi wana ekozala église tolifelo tangu wana tokomona elondi ya mondimi bianka mondimi seka nano arriva bianka na église parce que bakosimba ye na nzuta yo nazomona ndeti basimbi yo na nzuta tangu tokomona ekoteli ya CPI kasi na casquette mususu bandeko na ngai atuka wana bokoyamba église tolifelo bagaga musuni ekozala bongo na kati ya Hot Baski ainsi que la matière de famille botanique. Amen. Merci beaucoup à notre manager de Lix qui s'appelle Papa Tigre. Un grand merci à notre coordonnatrice. Et Bolandi Biso, en tout cas, Olobi. Obandi déjà prière. En tout cas, prière déjà si Bandaki Bandiko Balandi. Dans on a tombo la Bibilia. Dans on a tombo la Bibilia. Dans on a Kieti Sakamoto. Alléluia.
Montréal. Tchaka bino. Montréal. Na air nini. En tout cas, bandeko balandi, tant on a belé laka. Tant on a belé laka Papa Tigre. Tant on a belé laka Exode Mikebi. Les réalisateurs dans l'ombre. Bandeko balandi, botia na commentaire. Ba gag na bino, ezala jour nini, ezala pena air nini. Parce que place où on a vraiment, en tout cas, nebike boko sika, boko zouape conseil na écriture, ya ye moko CPI. Oye sengote. Oye sengote. Sengo. Allez bandeko balandi botika la malamu. Bokende malamu.